Bonjour, bonsoir, bino tout bon kolanda biso na masolo ya SB Télévision ainsi que na Miss Lolo Moto TV2 balobi ba chaîne ngo yangwana oyo lelo bato ebele ba osepela nango ba kosenga toujours to continuer na analyse to continuer toujours na kopesa rabino ba information sur yango to lobi to kozala wana toujours focus na kobeta ka masolo ya sila parce que yango de promotion biso to wana ngo devoir to ça beaucoup plus focaliser na makambo ya sila Bekam pomba ya scène neka bomona qui peut final et sili biso peto kozala pour ko sala condenser les lots et puis évaluation il y a point final ndenge sili et lo roni to retenir comme leçon et puis bino bolandaka biso botala ka mam sisi là et lo roni bosengi amemela bino ya sika. Merci de sous na présence je suis ngondi na niveau ya Canada batuto balandaka biso na Canada wana mama Elimbizi hymne national mama Katika Nika mama Zozona End mama Emeki Ngubino tout papa Blaise Ngoi to bosanité Papa Roger Ngwanzo na Paris, na Madame Daniel Mandombo, bino tout obolanda biso toza na Madame Sibolo kaka ndenge zalaka. Tozaka wana pona osaba analyse, to ko beta lisolo ya fin, ya point final et puis ba actualité du jour ne kaka zalaka. To palola yango awa. Voilà toza na Madame Sibolo to pe simbote. Bonjour Madame Sibolo. Ouais, bonjour oncle des Abakouk. Bonjour à tout le monde. Bonjour na biso na Miss Lolo Moto TV2 et puis na masolo ya SB Chana Noko. Tosenga ka bo s'abonner ko s'abonner wana nde ezo aider biso ba abonnement na bino nde ezo servir biso peto epesa biso courage lisusu ya osala musala malamu soko koti na chaîne sona osabonate osabonner au fini na cloche à notification pour ete ba notification ekotela yo ata soki totindeli o lionté. Merci na bino at bo soutenir nga Harmonie Swana, je te salue. Junior Kalala, je te fais coucou. Judith Wawa na Chypre du Sud, na Lingaro Makasi Oebi, Nenet Toumba en Afrique du Sud. Mamouche Yugetika Twala, Mamouche de Papouche, Djoba Djoko, Aigle de Djobour. Na pesi no ba gros bisous. Mbote belé na maman Elisabeth Mondje, Mbengai na Katia Moneli à décoration, en tout cas na ba fête. Événement planning, outsize, catering. Ceux qui ont besoin d'un événement, maman Elisabeth Monji, aza maman na biso ya babakuko. Donc aza na Suède, beaucoup contacter na numéro na ya téléphone, pardon, non qu'on attend un numéro de téléphone. Monelia Elisabeth manager, numéro na ya téléphone ezali plus 46 73 55 57 0 91. Plus 46 73 555 70 91 plus 46 Lissousou 76 45 29 690 plus 46 76 45 29 690 monelia@gmail.com www.monelia.com. Donc maman Zakana Stockholm Azarana Stockholm mais Azana manager donc agence il y a tout le bagage il y a décoration voilà la fête mariage tout ça fête à mariage la fête d'anniversaire collation de grade so vous en a besoin monelia et à cause la bino décoration et quoi que ça la décoration na ba fête nyo surtout même pourquoi pas na ba retrait de day voilà donc ezala ngwana maman Elisabeth Monje c'est notre maman aza bakouk o ya lingaka sila o a soutenir sila na ba prière o a soutenir sila na ba vie pourquoi pas biso ba bakouk to soutenir ye so ko na événement net bino à Stockholm Suède numéro maman ya ngwana bozui na pesi ma verombia motema kulutu porte na pesi mbote ma zozona ando président Yoshua mon président moi et puis papa ya bane belé papa wazo sangisa aboya na problème conseiller na biso maman garde Kidinda maman prophétesse maman Elimbizi hymne national maman Chouchou na Nyota maman Katika Nika et pourquoi pas maman Afi Mayemba et maman Yvette Pemba babakouk nyonso ya monde entier au besoin soutenir mams to pesa bino kaba merci sambino biso to zate vraiment soutien à la toujours to continuer toujours dans la soudé. Merci beaucoup. Merci beaucoup Madame Sibolo biso pe to ko beta c'était kaka tolobi na salle oyo ya musculation et puis cardio et sika penza o wa poko za traitement malamu na cadre ya physique tout ça tous en a power fitness club oyo za na commune ya Monga Fula commune ya Monga Fula avenue Kimbola numéro 1
donc quartier c'est pas Mushi donc ici ko wapi au kende penza kuno zo traitement na yo ba mama o bazama bu minene o ngalinga katai ta yango kende kana batata ba sanzete wana ba pesa ko tala ba 20 litres ba 50 litres ba bidon kuna ba ceinture ya solo so yali et puis tobeti c'était yali na ba norme internationale donc il y a pas à dire donc voilà la ba image déjà beaucoup mona yango eza wana donc na commune ya Monga Fula ba numéro pesa affiché yango wana bobenga bokozwa vraiment ba précision ya lié et puis ba kolana bino ba suna bino comme il faut donc c'est ça quoi nous sur le moment ya mukamba balobi lelo bo point final et sili oui et là on y retenir na point final parce que si là ba inspiration aussi la raté ba te belé ba loba ah mam ça tchaki point final na film oyo akoloba su nini parce que ça lobi point et là on y okoloba na sima nango wana. Merci beaucoup Noko. Premièrement point final et ça juste conseil au mam ça pesi na bato ba mimonaka bato ba mimonaka ba monaka ba ninga baza eloko te mais yenda zeloko mususu muto a mimona makasi bongo akola pe musu na pasi to mona ngo ya mutu bato bakola na pasi ko kabala bango za format difficile amona so akabeli yo bokoma même niveau na ye or kazo yebake aoyeba teke mutu apesa alipa mo les nzambe za biso te omoni na effort na biso moko irano tozwa te mais soko zwi nzambe o associé neti boye chaque mardi ngaza na prière c'est ça na katina lupo tellement yo ozana ba nini mususu oye ngam na benga kiyo na yena no to sala musala mais na bosa ni nzambe na ngate c'est ça ozo comprendre soki pe na ndena zaboy babi nzamba lobi na Malachi 3 amenez dans la maison du Seigneur vos dîmes et vos offrandes oui. Ozo comprendre si ko soki neti na sali musala te na ozo dîme na offrande ni c'est ça il faut la sala musala pour servir na nazo à moi petit quelque chose il y a servir pe na musala nzambe pour esa ni et avancer voilà ozo mona si ko neti boy na katia point final batune ba be point final même si za bo inspiration stylité même ça la qui na point final ko la sa bateau yo baza ba arrogant o baza ba orgueilleux o balinga ko tuka baninga ke nzamba za rapona mutu moko te nzamba za pona biso nyonso même ndoki nzamba za pona ye voilà aoti qui pas vivre même muyibi nzamba za pona ye o mo okoko ndoki mais azaki pe jeune azaki pe jeune bobe ngaka koko ndoki na bu jeunesse bo kanga ki ndoki te akomi ka koko akomi ndoki elo wonde kam sanga na Afrique so akomi mukolo akomi ndoki ok non place ni to bana ko kene ko luka ko zwa sagesse lelo ba jeune garçon belé ba chore oyeba te c'est ça ba jeune fille belé ba chore voilà ki chore misusu batu musu bango mo bakero lia ake luka kisa mbongo ba pese musunya lia kasi musunya lo lia za kinini ok na ba église ba sambela ka ba secte ba meliso makila ba meliso eza nani voilà ozo comprendre film oyo eza na conseil belé et aka neti ba film nyonso uto leka ozo comprendre que épisode eza na 200k pona loba nini musala e sala makitoko c'est ça ba baku pe nombre de baku ba toujours ba bakisa même si la pesi merci na conseil oyo pesi mutu nyonso na kati ya point final mutu na mutaji para gâteau na Omar a joué par un gâteau na ye. C'est ça. Famille Omar a joué par un gâteau na bango. Même si la Bissau a joué par un gâteau na ye. Flore a joué par un gâteau na ye. Lelo si la bana so misa tu ba kufina mukolo moko. OK ba keno funga cuisinière so erreur so ndanga nini. Abimi Jobet. Joba mobali. Ye Jobet. Ya mwasi. Les mêmes jours à perdre tous les 3 filles. Bana misa tu wa bana obeta la maman de 3. Salut tantine Flore. Tu ne dis pas bonjour à tantine Flore. Eh oye pas moninga. Oya bota raté. Yo bani ko tuka e salut tantine Flore. Jadi donne de l'eau à ton frère. Toi tu peux pas donner de l'eau à ton frère. O sela ngoya lolendo. Mais nzambe mosukisi asukisio na minute. C'est ça. Ah ouais, et là, les tout concours, au bien de ceux qui aiment diété. Ah, venez ça que Nzamba frappé des moutons à orgueil. Nzamba talisé qui est mouton à Saramba des Alamba. Surtout en anglais, bah innocent gani. Bateau bazana bango bah innocent, bah qui n'a mokili. Tokolo bani par là. Est-ce que ça erreur un scénario, tu as voulu par l'écrivain? Au bon Nzambe.
afrapaka koto eswaka makasi. C'est ça. Nzamba koka ko boma sila te. Babi bayini na biso fo bazala fo ba mona lipamboli na biso. Ana se référer les souvent nze ma mère ya mama Lombongo. C'est ça. Bakoyoka sango, bakoyoka lokito. Bakoyoka na sango bakoyoka mu. Mobolo komi mozwi. Na ebisio na ba radio bakoloba wana nzamba tika kisila po mona le pamboli ya flore. C'est ça. Ba yini na biso bakokufa te nzamba sala ka bango ba marche pied na biso. Ah ba basambila ka boma ye akuta nango flèche le tout. Eza pe na prière mususu ba prière eza ba ndenge bele yango monaka soko za vraiment keba te na mamba nzambe. Oya risque que na odinda. Oh ouais parce qu'on se retrouve. On se retrouve te. On va bele ba comme ko Bible mais la double tranchant non, yo ndo comprendre. So on tel na psaume 9. Place au David azolobake que ses enfants ba comme orphelins, que sa femme devienne veuve, que les créanciers s'emparent de tous ses biens. Na psaume 9. Puis ça mon alingango makasi. Leti mutolo banzamba mutama be pourquoi koloba bongo. Oh eza li bonde ya David. Eza ba prière, psaume eza ba prière ya David. Sauf que na psaume 35 David a dit éternel défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. David a senga nzamba bunda na ba bundisa ye. A défendre ye contre mes adversaires na ye. Ozomona noko. Donc ceux qui te landeli nzamba sera juste juge. Likambo nzamba sali a jijango kitoko. Si la zui para gâteau na ye akufeli bana misatu mukolo moko bana ya bando beta tolo la maman de 3. Siko akomo benga la maman de bana misatu bakufa. Na ngamba fleur zemi na ye ya mwana mobali. Petit Omar mais Petit Omar abotama sans papa, pour nini papa a maltraité qui maman, a bossana qui bolingo nyonso bazaki nango. Azaki emporté par bolingo à gare. So totali Abraham a négligé Saraté. Mais Omar a négligé Flore. Nzamba fouti. C'est ça. Batembele bando kasali casting on les aboye, le quoi Flore a comme na zemi, ba ozonga na Omar tout ça. Mais si la memi bango la ndenga likolo et puis si la no tcheba tu une équation ba tu qui est na gauche ou bien na droite qui est na droite et lui na gauche donc en tout cas tu pouvais entendre que nani Cardozo ndenga ndo sur la téléphone au Maroc kangai c'est ça si la joueur la ndenga mukolo professionnel abeta bango ka fimbu c'est ça bakoyoka moto waya tika ba o tika to bunda ne ba nyama basanganye bele pona sila waya banyama basanganye bele pour combattre sila mais ba o kaka fimbu ba kaka moto fimbu Dieu est juste voilà la place au ba la que nzamba za juste juge a justifier Flore innocent abatu ba mene vidi ba mal mene ye Flore ami tuna na sali nini mais nzamba la que tenez tranquille sache que moi l'Éternel Dieu je combattrai pour toi après ces ennemis voilà merci beaucoup madame Sibolo batu balobi o bango bayaka pour na ko clasher batala ka film été voilà yo so mona penya film na biso moko po batu babi batala na bango ku film na biso moko jour wana kutuka sur le pena tala ka film pona romona ke total la film jour wana en pleine émission ngana tonteur veut filmer koti to bani ko tala ngo boye to tala ngo boye to sala émission to tala film oh songa linga si la faut soutenir ye la tala film na c'est ça pona nga na mbongo pia sila te mbongo nga vie na nga na koti la sila yango ne servir pe sila a se retrouver voilà so neti nga na ovana na tala film était na bimarate na tala film était pona nini na tsaka déjà ba giga na téléphone na nga c'est ça na tsaka biso giga na nga un mois parce que giga un mois nga kele na tala neti nani yebsa ba na comparaison ba na ba polémique mais ba tali sur le plan y a ba vie ba mona que SBS ali kolo mais bazo mona ta wana ti te wana bazoba
Bon mon wana te. Et voilà par exemple aveugle de Bartimée. Il faut yeso boka crachat na zelo akangisa ngo bopa tcha na misu ba mona. Pour mona 200K wana ya premier épisode. Te ba mona te bango fo ba sokola bango misu de yeso sokola ki aveugle de Bartimée. Ba disciple ba tuni Nzambe pourquoi aveugle oyo abotama aveugle est-ce que ça pour les soumi ya ba koko ya ba papa to ya yemoko Nzambe yeso ayesi bango habité ezaki pona gloire ya Nzambe et se manifester. C'est ça. Gloire à Nzambe se manifester na ninya sila. Voilà. Si la nenga zabo Nzambe pesa une mission ya ko panza évangile mais à travers ma film. Voilà. So ko tali point final eza ba conseil. Na point final ma finga eza la raté. Na point final eza ka ba conseil. Yango moni ba aveugle mo ba mona. Exact. Faut to tia zelo na to tia crachat na zelo poto tia ba na misu basa ni ba mona 200K. Basa ni ba mona 5K na 8e épisode na 9e. Ya boyo ka moto. Sikato shikote banyama waya basanganye bele pona sila waya. Maman leki ya baba cook. Oui. Lelo bo tozana ultimatum moko le 30 juin. Oyo toyebi ke slogan zakaka tout va s'arrêter. Toyebi te nini yango ko s'arrêter par rapport à slogan wana okoloba nini na kati. Parce que na kati slogan wana ezala makambo belé za na kati. Tombe kana ko décortiquer ba to ba comprendre. Na web selo moko boy. Le 30 juin, naïbi que zara jour il y a indépendance na biso. Vu que ndenge mboka na biso, et ça on a ba moi yo yebi ba guerre partout, ba zo menacer mboka. Soto ke na est kuna kutu eza guerre et c'est sali une décennie. Toyebo na mandudu ba mobondo. Donc eza mukolo biso toro sepelate. Voilà. Eza juro mutunyo so fazo conscience. Congolais nyo so fazo conscience à s'aligner derrière président de la République pour la soutenir président Fachi à Kene Liboso. Voilà. Si on tango mutazo ko bangisa batu que le 30 juin tout va s'arrêter. Eza nanyo avocat général de la République. Ah, oui ça va dire ya bana groupe Simba. To PGR, procureur général de la République. Toto banga ke Nzambe nenga zabo le 30 juin boma mokili. Nzambe pas boma mokili. Maman nyo c'est comme la Matthieu 24. Il faut monana. Baba qui vous attendrez des guerres, des cris de guerre, des guerres partout, famine. Une nation s'élèvera contre une autre. Vous comprenez? Babi ekozala kutu nanu arrivé à Jésus-Christ tété. C'est ça. Bokoloka ke mutu moka bimi kuna bi c'est moi qui suis le Christ. Il y aura des faux prophètes. Oh, bah, ça, la miracle, au plus, même pour séduire les élites. C'est la Bible qui me dit, dans Matthieu 24. Maintenant, comme ma pemene ya venir moi na mototé. Na ebisi batu batanga Matthieu 24. Otanga ngo mobimati na suka. Bato ba le 30 juin tout va s'arrêter wana. Ma vie na bango nde s'arrêter ngate. Na ebi ke chrono ya vie nanga. Eza non en marche. Moutako kata chrono ya vinanga eza Nzambe. Voilà. Moutako décider que na lingi soute Miss Lolo ozala na mokili. Mais so boye bisa biso bozana événement na bino bo sala. Boye boye bisa batu ke le 30 juin tout va s'arrêter. Neti ngana ozala na événement na bino te. Sinon ba soupçon ba bi ke non ba musu bazolo ba ke non eza jour aussi la rosenga soki batu nyonso pardon soki di à quoi si la nde omoni si la ko yene mta croix qui Jésus na croix c'est ça yango na oya yebisa biso ke ngam na boma Yesu bolimbisanga muto kuta boma Yesu Nzambe mo alimbisa ye mukolo mokili eza Nzambe mutu terre bangis noko mutabangisa muninga te et ama YouTube to kende penya picken ola elle comme picken tia matière elle comme travail. Ça filme, bata là-bas apprécié. C'est ça. Si la partie filme, bata là-bas apprécié. C'est ça. Exactement, vous avez vu moninga pour mon chaîne les a quoi avancer, bon que les zoua a kanga chaîne pour la bino, au kangate. Et puis si la na web so boy ko senga pardonner. Si c'est vrai que zabongo, si c'est vrai que démarche. Si c'est vrai que démarche wana zabongo si la ko senga pardonner. C'est ça. Kolo ba pe le côté mukolo pe ba monote d'ailleurs voyager na. Boni boyko. Nazo asima via mutu na maboko. Oh, si ma souffle devient mon maboko pour le baquet, il faut si la 5 pardon, soit 5 pardon, tu fini vie. Et puis dire quoi? Dire quoi? Moi, je jalousie ma cassiboy. Moi, je tombe ma cassiboy na moi na bateau. Si la place de la famille na été. En tout cas, famille ça nous botte les mains. Oh, et comme kindoki. En vie na face tout le monde a sorcier déjà. Tout le monde a bango. Parce que SBZ entreprise à moi na bino. Oh, déstabilisant boy. Et là quand ils ont c'est la si la bango bino boire le baquet,
akanga yango vieux jaloux boni boyeko trop c'est trop na ba maman jalouse et belo tout le bato mosusu donc asata na forme ya olobate oyebi YouTube ko merci YouTube et le quoi lycée bosangani oyo lycée bosangani oyo et ça ni si biso penya na mona YouTube pe le quoi lycée bosangani si na ngoko ya ta répétition ayo sala nini ayo sani bolinga ka ete ayo sani botele poison ayo sani et puis le niveau si la yo sala nini na répétition yebi sangani ako prendre déplacement si la bandit déjà maramo depuis kala ayebi yango akotcha ngo na mutu alala la muka nango même ça a besoin de jouer ensemble na répétition le quoi on a eu chance à SBT amona va péter habiter ayo ta na répétition tout le monde a na répétition non pardon peut-être normal batebele babona kasila na TV aluka simba sila boy voilà azona occasion te o simba loboko asila te akomi na niveau mutu nyonso soka mati même ozaki camarade na ye faut respecter c'est ça président Fachi ndanga za président boy jamais ba camarade ne bazaki ba ninga na ye babenge nani Antoine bawenga kaka son excellence son excellence et pour Kauki son excellence Sila Bissalo son excellence Beckham son excellence na respecter yo avant matani na scène na répétition longoli ma papa longo la terre te longoli ma papa pour jouer na répétition et ça lokola okuta nzeta horeb omo Elia Moïse amona kezo zika mais nzeta zo pela moto mais zika te tanga linga koma pembeni yango nzamba ese longola ma papa po place eza place moko puisa onga na poni pona roya ko nguma melanga attends exemple dame yozo beta dame na Félix yo obende musapi obenda te obana ko chunete po yo oliae o tira ba le président ya akota dame yo ko lie pino ba betala oyo na chune yo ba Félix bongo na chune koto chu yo beta dame wapi yo moki présente mbala moko na bien président kutu na tala zela na to beta na lisolo pona bato baloba ke ba finginga pona kangisa Miss Lolo wana président kutu président de la République oui ma finga comme président zwaka tout nanani so kutu président de la République azui ma finga kangisi mutute et bon yo individu lo kwanga yo kasi so kangisi nganga na ke kufa na kasho tu te trompes babi bambwana e wana obi muona bambwa wana ya neti ngai nazala nga mbwate na se sentir na nga piquete yem tabengi batu bambwa nde mutu aza na forme mbwa po forme elongi nde na monela ki on eza lokola ba chimpanzé non ala forme ba chimpanzé ye loko esali eka moi azali kakute moi pembe naka belo mosaka tina mutu mais il reste elongi ne penya chimpanzé penza mais pourquoi vous pas ça peut ba chaîne na bango YouTube est-ce que ba mokombo na bango nan oyebi ke ba mokombo so baza ba cousin na biso ah bon yeza cousine na biso chimpanzé maintenant nyonso nga ngina timu la dossier tolobaka vérité toyete poto finga muto tuka namoni papa ale mabanda alobi eloko te na makambo tu natangi kombo na ye parce que nil part totikala komona vidéo moko asala nil part totikali komona pe aloba mabe sur sila oyo lelo yo tomoni kita kite komo kota na ngambu moko bo pona lobaki neni na le mabana lobaki te ye c'est comme ça zo pe sa position te ye c'est comme ça zo batela sila okolo bani par rapport au ezo loba mona minute na kombo ale mabana nane loko lobate loko lobate ah c'est ça bonne réponse par rapport à président Fiston Saïsa nenga radien de konabiso moko a moi aussi okolo bani par là lobi trop c'est trop je ne peux pas autoriser des bêtises Moutazana Katia est mon réellement vivant a finga kabatu surtout beaucoup plus ba ene na e asali bien normalement ya zaka couturière faut normalement zonga kuna na bako on place azora diplôme té ake no bandela na centre atengaka ya couture wa azora diplôme té té azora diplôme té oh miss ya lubaka ki azora diplôme té arata a présenter la coupe couture na ba Congo akima richesse pa kokata ke na ba Congo ah bon azwa pété parce que ne yema kazana na munene ne mettre riba mobimba ezwa mettre riba etika espace te yaza mesure à mettre riba parce que tant on le la télévision pas finga sila donc to juste mettre riba to test comme mesure na e andeni c'est ça ngubu l'hippopotame voilà to rezo pena ta minute tata et maman leki bisalu maman leki babakou pardon na ebité soko za message moko asuko ko pesa parce que le 30 juin mututo azo milengela to ebité soko likolo ko yuta na le 30 juin eza nango Josué te o akangaka moi na sanza na butupo
babunda bitumba ba gagner ozo comprendre muto arrêtera soleil ezaka Josué voilà akangi moya akangi pokwa ti bango balongaka le 30 juin eza événement la biso ba congolais tozwaka indépendance ngape na ozela ngo makasi et surtout pour ça on a concert pourquoi ba date changer qui yango ngape na zali na concert le 30 juin normalement tozwi to calé pena date na juillet faut entre le 24 juillet voilà d'être bêta donc faut tomber à samedi so samedi le 20 dimanche il y a le 24 juillet to le 25 ndé na bêta c'est ça na bêta dans masina la biso peka awa oye ba place terrain quand ndenge dile la costa zo cha dile la costa dans la place bêta te apesa ni mbongo azana ni banderole bêta concert te wana zaki na ngoma ya moto tumba elamba te melembisa safu bêta te mo ya lobi papa pimbo ma dimanche lo kité alobi ni alobi ka bêta tamboli na zandu ya marché de la liberté kwa mama balandi otali mi vidéo te alors confirmer que concert ezali bon to ko tan zela na lobi so ba mama neti ba mama o ba ma 5 ba kela ba onko lukela bana bango ba vana ba onka samedi le 24 juillet o faire bêta mama na te kanete akene concert a dire la coste pour dire la coste au pied ni dire la coste au peseni concert paye 1000 francs ba garçon moko ba bia tatie 100 francs to kota te to anga l'événement mo to ozela l'événement ferré ah bon ya te souvent ba dire la coste to ko beta na bisa ko déjà ka robeta concert na masina te robeta ambassadrice ya masina Voilà message au PC na dire akobeta concert na masina te asa kebisa kiyo na masina eza mboka na ngai abeta na yolo na terrain kambi na to na terrain kankar ah bon masina eza vraiment mboka na ngai eza fiaf na ngai obeta te merci beaucoup bozaki wana pona kolanda biso na mokolo ya lelo boye balobi awa nde bokozwa banalyse prochainement tokokota mpe monde musical boyebi kaka chaîne esengaka badivers ezala badivers baactualité ndenge esalaki bato mpe ya musique base retrouve bato mpe ya cinéma base retrouve quoi tokokota ngo mais ndenge ezalaka kaka tolobaki na kati masolo ya SB beaucoup plus mams beaucoup plus ici là kasi na kati ka ya kudu dimba loko eza chaîne ya télévision badivers type ya ba émission ekosenga mpe ezala et puis ndenge moko boyebi ka télévision esengaka nini divertissement ya li détente ya li et puis tout ndenge kaka ezalaka donc tokokota mpe ba domaine musical parce que toza beaucoup plus focus na monde théâtral kasi tokopesa mpe baactualité mpe ya monde musical maman leki tosisi mpe na mokolo lelo nayebi te soki message moko importé ezalaki ya kopesa na bandeko oyo tu balandi epuis bambote na ona banani message important ezali ekozanga te naoyesa na babakuk boye soyons toujours focus na chaîne na biso ya SB vraiment so bozangi place à okende kotala mais la minute au film bao barataki bazongela so boyebi ke film ezokota kala mingi te en attendant botali ba chaîne na biso bo s'abonner pe na ba chaîne na biso et puis même c'est déjà posté ba photo date au monde un nouveau film ça posté déjà kala mingi te film et bon biso to kende to sa musala c'est ça nde bakuki baza boye ndenge point final esili bakomi na nzala te fo balia biloko mosusu te so babomisi bango mabete baotala nini eloko otala na tere eza te baozelaka mamisa kotisa donc tozala toujours même morale voilà tozala na prière na bainstance ya prière mpo na mamsila aza vraiment combati bino mo bomonaki motema rage oyo bato baolakisa toyebi te pourquoi c'est ça sila alobaka te sila afingaka te alekana na TVT po ya ko revendiquer ke bafinga nga basala nga boy mais kaka bango moko mutu bafinga ka e bazora palpite c'est ça mais nga no senga tozala toujours même moral na bino poto tambusa to matcha artiste na biso voilà yé peut-être artiste na biso faut to soutenir yé merci beaucoup na batutu obo s'abonner na batutu obo linginga vraiment na pesi no ba merci ba ope bo benga nga en tout cas ba merci bo s'abonner na Miss Lolo Moto TVD so bo s'abonner à na Miss Lolo Moto TVD boye na chaîne ya Noko na masolo ya SB bo s'abonner ezaka bo soutenir biso président Yoshua le président de tous les Abakouk papa na biso o apesa biso conseil to pesi o merci maman Zozo na Inde maman Chouchou na Nyota na Londres Elimbizi na Paris maman Yvette Pemba maman Fimayemba na Paris toujours na Pem Nombote ma verombi ya motema kulutu porto na pesi mbote mon vieux Sam Koukou le nécessaire Sam Koukou le nécessaire na pesi mbote motema mama Aimé Koukou na pesi mbote na mama Kati Kanika maman chérie na pesi mbote belé
ma maman chérie garde à Kidine na pesi mbote belé mon pasteur à moi pasteur José Kanye Babukasa na pesi mbote batutu o bolingaka Miss Lolo o bozana besoin mabanga bozana besoin ba événement ba publicité na bino eleka na Miss Lolo Moto TVD porte est grandement ouverte Borobenganga na plus 243 85 40 80 240. Merci beaucoup. Boyo ka prière et bandi déjà. Il faut na ki mamba on ko ta prière. Voilà, merci beaucoup madame Sibolo. Biso pe to betika c'était na un salle na biso to lobaki Power Fitness Club, yangwana Power Fitness Club et suko wapi salle moko ya musculation ezali et puis ya cardio pour vraiment ozo baso ya nzoto na yo sala ba physique tout ça. Place ka ezaka moko yangwana et puis ba numéro ya téléphone ya li bobengi biso na plus 243 81 62 87 758 et puis tozali na plus 243 89 69 55 562 ezaba numéro ya contact o ko benga penza ba repesa ba directive et puis professeur moko a kolandela vraiment état de santé na très kitoko parce que balobi nzoto ezwa peta na ngo vraiment ko sa physique beaucoup plus que maîtriser souffle na yo au ventre, au taille, au lingi vraiment, balandela au malamu, en tout cas, un salle moko ya musculation zawana et puis cardio, donc Power Fitness Club. Zawana na monga fula na commune na monga fula donc avenue Kimboala numéro 1, quartier Sepa Mouchi. Donc c'est ça quoi. Bengi biso peut-être un numéro peut affiché. Tokopé Sabino toujours ba directif. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso. Merci na président Yoshua, président de tous les Abakou, président Josué Ngondi, maman Kati Kanika, maman Elimbizi, maman Zozona N, maman Chouchou na Nyota bino tout bozo gita kolanda biso. Bo zappé ko contacter biso ceux qui vous ont besoin promotion ba produit na bino, vous avez besoin ya nini, o na za maison de couture, o maison soki de nini. Benga biso tokosala promotion nango elongo na madame Sibolo tokozanga te kokoma wana tokosala publicité comme il faut quoi. Merci beaucoup, tout le monde dit prochainement numéro monsieur. Bye bye.